allo haut-parleur bisika wapi binonde bozozo maloba une manière tout ça pour communiquer na ba téléspectateur na biso benga papa déjà bandeko ba maman na biso bozala wana ba bilenge bozala wana et comme rendez-vous et comme limesano oyo to so ko pesa ba téléspectateur na biso maloba to tikele bango ba benga to zo bandeko bazo benga biso na ba France na Brazzaville awa bandeko to zali en direct ndenge sali bel et bien mentionné to bandi bandeko ngai déjà ko notel sabino que sujet ya mokola ya lelo ezali nini bandeko ngai parce que le torchon brille toujours dans kati ya communauté na biso la communauté congolaise. Pourquoi et ça na le rumeur moko lisolo moko oyo déjà bato il faut vraiment tout éclaircir yango o ezali ko tambola parce que le 23 juillet c'est-à-dire que lobby libala ya pasteur Marcelo une année après perte oyo ya molonga ni naye et lobby le 23 ezali confirmé libala naye na maman Esther Aïcha. Maman Esther Aïcha lobby na Bruxelles nde libala ekozala. Alors face na bino parce que likambo oyo bandeko na ngai tisikoyo ba couple en ce moment et comme likambo ya ba couple maman nyonso komi kotuna mobali na ye awa nga soki na zate après combien de temps yoko bala bandeko na ngai moto eza kopela au parleur télévision et nabanda ko ya batu moto. Alors lelo to continuer parce que tout ça ko évoluer rumeur o bandeko na ngai bandeko il y a des gens oyo batambwisi to pe bazali ko tambwisa que information que na vitesse oyo pasteur Marcelo azali ko kendelele yango to yebi ba congolais ndenge zalaka mingi ba congolais zalaka soki moto a sainté ndenge ba kino balobaka donc soki moto a sainté hein tout le baron malamu. Donc ceux qui moutou en santé a wele la rakobala mbangu. Pourquoi cette vitesse? Communauté so belle là, mais le pasteur azota la simaté azali toujours kokende liboso. Alors banda ku eza européen ba papa lelo bo préparer déjà ba crédit na bino na minutes o ne toza boy parce que toza ko évoluer. L'actualité du jour au binomoko lelo binomoko ba téléspectateurs na biso beaucoup commenté. Alors na moment oyo ba nekonyo so bisiko ozomi préparer déjà crédit na yo ya kafumba to peut préparer déjà méga na yo malamu parce que numéro ezali wana plus 243 82 161 72 papa mukendi apesi bino occasion oyo wapi binomoko boko kako converser binomo boko kako solo la na biso na sujet du jour oyo ya mokolo ya lelo bandeko torotie la bino awa ba pasteur oyo pe ba réagir et ça la bandeko msu ba bengi biso ba bisinga papa mukendi makambo oyo zo sale malelo na makambo ya ba mangomba oyo to pe likambo salimi lelo likambo komi lelo papa pasteur limabe na bango faut ba reconnaître que makambo mingi bazaki ko bimal ko ba conseiller to pe ba terre biso bango moko basali la yango te wala bandeko mususu ndenge balobi ndeko mususu pa bengi alobi papa mukendi alobi allo haut-parleur papa edi da bala na tango na ezalaki soki mosali ya nzambe moko asali mbeba esengeli bakangela ye mabondeli mais lelo laisser aller bandeko msupe ba bengi ngai bandeko misusu soki ya la louange soki wapi ya église la louange si je me trompe pas parce que faut to bato préciser balobi likambo oyo pe salema na lingomba na biso na église la louange bandeko wana bozali wapi so pe ya solo ndeko alobi que likambo na salema na église la louange et pas ya pasteur Ngalasi balobi kutu ezalaka inanete kutu ezalaka inanete ba koseli pasteur Ngalasi makambo to te plus 243 82 161 72 bande konangai tozali wana on va commencer torobana torozwa tozali na pasteur Joël Petrozwa papa nabiso Denis Lesi ba réaction na bango avant que tokokota na appel avant que tokokota na appel ba papa na ba mama ba kota likambo yo ba réaction et kokokosi izala a bande comme sou ba bengi ba bi allo haut-parleur. Mieux vaut que tu pasteur Marcelo abala na ye que toyoka ke bakangie na
et fracata. Pour la nini boza ko kangela papa motema boy. Azana ye moto bo limbisa bien ka pesa ba conseil mazali moto. Mieux vaut tika ezala ye boy. Bande komisusu en ce moment. Ba komi ko tangisa déjà ba sango mususu que vitesse oyo. Zemeza na kati. Alors haut-parleur micro haut-parleur yabino benga zo haut-parleur oloba mokili mumba et okayo. To bandi d'abord na pasteur Joël Kabase les réactions na ezali nini bandeko. Tozo tangi la bino na zo bino maloba na ye. Maman Blanche Tunazi a marqué profondément son cœur ainsi que celui de pasteur Joël Kabase les na photo oyo boza ko mona siko yeyo. Maman na biso boyebi bien le lenge nini pas terre parce que likambo oyo est touché bango. Mais na sepeli pourquoi la réaction ba tebele tozui aye parce que nazo banza kazali ko représenter ba mama bino moko borozwa au parleur pe borozlo baboza d'accord toté yé azolo baboyi azolo ba que Maman Blanche azali sous-souté. Oyo maloba na ye. Alobi na bande kunyoso ba kongomani. Maman Blanche azali sous-souté. Et Seigneur to yeba ke nyonso un jour eko kata na pe ko sila, nyonso eko kende. Donc mutu nyonso akokufa. Moto o epeli ba maman ba papa te. To ka ke mutu nyonso un jour akosala nini, mutu nyonso akokufa. Donc, il est important que moutou sala ba choix moko oyo ko préserver à kota lola. Wala zama loba ya mama na biso bozo kotala bandimine pe bozo kolanda au parleur na ngonga oyo. Beaucoup réagir. Alobi apesi un exemple, boyebi que ba passion ninga balingaka toujours Biblia ya mingi. Alobi lorsque apôtre asali choix na ye, ezali priorité na ye, ezali lola. Il faut soutenir Papa Marcelo. La prière pour que Yesu azala na ye. A continuer pe l'histoire lobi que mutu na mutu azali na choix na ye spirituel ya kosala ba choix na ye. Que bandeko batika ba jugement humain. Que batika papa Marcelo kimia batika ba jugement humain batika ye kimia ils en ont choix na ye oyo asali. Alors tout ça kozonga tozo kende tozo zoa réaction pe ya moko ya ba élément papa denile si oyo toyeba que moi mbutu ezalaki après matanga ya maman Blanche. Entre les deux côtés, mais monte bon maman qui tout là d'abord tout comme un lobby et puis bino déjà beau préparer ba crédit na bino tout ça parce que là ton azozonga tozo banda to la ki sabino ndengeni déjà na esika fête ezo zale là au parleur mo kilimi matoro la sabino ndenge déjà kuna marambozo salema ndenge déjà ba invité déjà ba komi kuya ba bi un peu komi ko pesa ba déjà kuna libala lobby libala. Alors allons-y l'image et plutôt kutana tout juste après. Coutumier sur le plan clameur public. Sur la logique, comme les Batubamona qui a ligné maman trop, fallait à si avant naïe, mais à temps pour permettre à toi de condamner maman à bien, appeler la piété. Voilà la clameur publique, la coutume, le tout. Mais Marcelo, c'est l'ami de la Bible. Non, mais tant on a naïe par rapport à naïveté. C'est par rapport à la clameur publique, par rapport aux coutumes, aux habitudes des gens. Mais moi, bibliquement, je vais répondre qu'à Sounouguité, sur le plan code de la famille à Sounouguité. Bibliquement, à Sounouguité. Bibliquement, à Sounouguité, c'est à Balimoisi, à Sounouguité. Pour l'Ibala, il y a une place, c'est si la jour où il y a la Yohan. Pour l'alliance. L'alliance, il y a que la mort nous sépare. Séparer. Oye tigalissima ezaye oye tigalisuko ezaye abala lelo ou abala lobby ou abala le communiqué qui va se marier bon
la mort nous sépare. Séparé, voilà. Où est Tigalissima? Esaïe. Où est Tigalisugoyo? Esaïe. Abala Lelo, ou Abala Lobby, ou Abala. Le communiqué qui va se marier. Bon, il s'est marié le 23 juillet. Il va faire ça. C'est-à-dire, date où on est marqué. Que la mort nous sépare. Séparé, voilà. Où est Tigalissima? Esaïe. Où est Tigalisugoyo? Esaïe. Abala Lelo, ou Abala Lobby, ou Abala. Le communiqué qui va se marier. Bon, il s'est marié le 23 juillet. Il va faire ça. C'est-à-dire, date où on est marqué. Que la mort nous sépare. Coutumier, sur le plan clameur public, sur la logique, comme les Batubamona qui a ligné maman trop, fallait azomoisi avant naïe, mais azomo temps pour permettre à toi de maman na bien, apprendre nous bien. Voilà la clameur publique, la coutume, le tout. Mais Marcelo, c'est l'ami de la Bible. Non, maintenant, on a par rapport à été. C'est par rapport à la clameur publique, par rapport aux coutumes, aux habitudes des gens. Mais moi, bibliquement, je vais répondre qu'à Soumouguité, sur le plan code de la famille à Soumouguité. Bibliquement, à Soumouguité. Bibliquement, à Soumouguité, c'est à Balimoisi, à Soumouguité. Pour Libala, il y a une place, si la qui joue au Yobazo, les Laïwan. Allons l'alliance, que la mort nous sépare. Où est Tigalissima? Voilà, le retour sur ces plateaux, Bandekola, Boutikolanda. Alors, Torobanda, Torokende, en ce moment, à Bruxelles, là, Bozar, on a déjà invité, Bandeko Nengeni, Bazar, on a invité déjà, Komi, Babi proposé déjà au pays Samakuna, Bruxelles, en ce moment, c'est-à-dire que Marambozo, Zonga Simatezo, qui n'est toujours qu'à Liboso, Libala, famille, Nani, Bandeko, Bozomona, Kongomani, déjà, Bazar mobilisé, et déjà, Isako Kita, Wana. On va prendre maintenant les appels. Turobanda, Turobanda Naba. Message en attendant Bandeko Msusu vraiment alors Bandeko Malobi vraiment mbote haut-parleur allo haut-parleur vraiment Azanae libre voilà alors Bandeko Msusu alobi ezaka ba payende bazali ko sele lango un problème voilà. Alors, Ndeko Ismaël, alobi, il est libre de se remarier. Laissons l'homme de Dieu libre. C'est-à-dire, il doit persévérer juste pour le ciel. Donc, Papa Marcelo Balategarati Arokufa. Je n'ai pas compris un peu comment la finalité. Alors, tu reçois appel Yabandeko. Déjà, Robenga déjà plus 243 82 161 72 plus 243. Tu reçois Ndekomora Bengibiso. Allô papa. Bonsoir papa Bengibiso Apikombodan. Loba moi makasi papa s'il vous plaît. Là tu remontes à la image de Jésus les kaka. Ouais. Voilà, il est parti. Alors là, tu remontes sur la photo, l'image déjà n'est pas au ya Bandeko invité déjà, Bandeko Bazokoma déjà sur place, à Bruxelles. Liboloza lobby, Ndebozo Mona na Babilili, je ne sais pas, ingénieur il dort ou comment. Donc Ndebozali Komona Wana. Donc là c'est bon, alors on va prendre les intervenants. Tu rejoins Bandeko O déjà Bazako Benga Bisso. Alors tu rejoins Bandeko parce que l'autre il vient de partir. Oui. On va prendre Bandeko Bazo Benga. Oui, allô. Allô. Allô papa. Oui, Mbote papa. Au Bengi Bisso api Kombonan. On peut retourner à l'image. Au Bengi Bisso na commune à Selembao.
pasteur oh ba pasteur te oh ba ba fantiri ba ba fantiri makasi souci bena umona pasteur oyo pasteur zo masada kandundu oh ndundu pasteur ndundu oh lu ba bilobela o mingi non tofinga te s'il vous plaît tofinga te s'il vous plaît te sali pasi tofinga te sali pasi hein to ba regretter famille moi si bena ba ozande nini hein de voilà. Ah souci baza ba pasteur a solo te ba voilà alors on va trois éléments de préparer à comment d'abord te comprendre parce que ma prophétie toujours n'est déjà qui n'a pas prophétie. Alors on va prendre encore l'élément ma prophétie d'Obama qui et comment est-ce que Maramoro Ezali s'est préparé Maloba Missus déjà yemoko papa Marcelo nenga Ezali ko talisa toujours soyango toujours banda que là Tolanda l'élément déjà tel Sabino déjà depuis hier. Je pense si on parle le même langage avec l'équipe que beaucoup a déjà qu'on joue cet élément-là. Oyo. Et je vous remercie, Saint-Esprit. Quelque chose comme maintenant, il va garder son serviteur sain et sauf. Méditer, garder d'autres femmes. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolingaki Moutufo, ça a 5 ans. Peu de temps après cette déclaration, une prophétie divine fut révélée, disant que l'Éternel ne permettra pas que son serviteur demeure longtemps dans le célibat. Il lui donnera une autre femme, semblable à Maman Blanche Tunazi. Cette parole a été entendue, méditée, gardée dans les cœurs, et aujourd'hui elle prend vie sous les yeux de tous exactement comme annoncé. Mais Dieu me dit de les communiquer en public pour que le monde les garde. Je vois son serviteur Marcelo Tonassi au sommet d'un arbre. Cet arbre-là est plus grand que le baobab. Et je vous remercie, Saint-Esprit. Quelque chose comme maintenant, il va garder son serviteur sain et sauf. Le monde va dire, mais sa femme vient de mourir, mais dans quelques années, il se remarie. Le ciel ne permet pas qu'il fasse beaucoup d'années seul. Dieu va mettre la gibelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Et le monde va le témoigner. Mon serviteur ne marche pas selon l'opinion des hommes, mais marche selon le Saint-Esprit. Beaucoup ont observé une ressemblance entre Maman Esther et Maman Blanche, non seulement dans leur apparence physique, mais également dans leur façon de servir Dieu. Certains ont même noté que le pasteur aurait été guidé dans son choix, en partie, par cette similitude visible entre autres de couleur de peau. Cela renforce encore cette impression que la prophétie ne s'est pas seulement accomplie dans les mots, mais aussi dans les faits. Voilà, on va continuer. Oui, allô papa, au bengi biso api kombonan. La vigilance des internautes. Allô, au bengi biso api kombonan. Allô papa, l'obama makasi s'il vous plaît, parce que je connais. Oui papa, au bengi biso api kombonan. Au bengi biso na komina ngaliema, mais l'obama makasi hein. Ouais, ok. Voilà. Une intervention dans les abos. Au moni, passer na biso. Pas aventurier le coin du Guanati Goloba. Nos pasteurs sont des aventuriers. Au moni, ceux qui même professeurs, ça les a professeurs à l'occulter, ça aventure.
église baby pour l'aventure wana. Si réellement il est homme de Dieu, il devrait quand même avant même pendant 5 ans. Avant d'abaninga, il y a beaucoup de pasteurs qui ont 10 ans, 15 ans de précipité. Et là, on a précipité pourquoi? C'est-à-dire, les pasteurs de BBC, il y a l'église, ces personnes qui ont l'église parce qu'il y a trop d'aventuriers. Les pasteurs sont les premiers aventuriers. Même Denis Lessie, on a changé Maloba. C'est-à-dire qu'ils ont aventure. Ah. Aventure comment papa? Ozana kanda ba pasteur tonini. Papa. Nazana kanda na bango te, tu na kanda na bango te, tu ça bango vérité. Ouais. Pour le bac vérité, s'il y a le mal, il faut parler. Ouais. Il faut pas marcher de mots, donc ça rend bien bon abo. Non, vous baillez déjà l'église. Denis Lesiwana azolo ba komi ko changer maloba. C'est-à-dire azako banga. Biso ba oyo to banga ka liso c'est-à-dire to komo la vérité. Vérité, si vous avez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire qu'ils ont aventure. C'est ça, ce sont des aventures. Il y a un monde Nzambe, azana kanda ba Congolais pour na ba bêtises. Ça, ce sont des bêtises. Et ça, des bêtises. Hein? Donc c'est avant d'Azela, même après 5 ans ou bien après 7 ans. Zela papa. Ce qui est qui yo na place na yé. Ce qui est qui yo en tant que mobali. Chaque 3 heures au que mobali bo pikili ke zalaka. Ce qui est qui yo ngoko salanine. Non, c'est ça qui est réunion salanine. C'est-à-dire, oui, à partir de 3 heures, 4 heures pour piquer les zalaka. C'est-à-dire, tu vas te maîtriser. Bon, il y a les enfants. Il faut commencer à préparer les enfants. C'est-à-dire, il faut d'abord préparer les enfants, après préparer l'église. Préparer l'église, c'est comme ça. Après, maintenant, il va faire son choix. Alors, Bandeko, ma version, monsieur Sorobima, ma version, monsieur Bandeko, monsieur Bazarolobake, non, sûrement, peut-être que c'est que Zemi Ezali, il y a un autre qui est en vitesse. Yoroki Kolobanini, est-ce que. Oui, allô? Pardon? Ma version, monsieur, il y a Bandeko, monsieur, au bas un peu comme monsieur, au bas de Kolobake, bon, ceux qui sont en vitesse, c'est que sûrement peut-être il peut y avoir que Zemi Ezali. Il y a babana bango bandaka bazalaka. Oh. Passer na biso o monaka oyo. Tuna bango question moko pourquoi batia ba bureau et comment ba bureau consultation de l'église. Bon na ngwezalaka ni. Ba bureau. Ba bureau ko ba bureau na ba église na musala ngweza ba karo ba na ke pas pasteur na ke consultation na ke pas pasteur na bureau na ke bona ko kutana pasteur bona bo. Role wana zalaka ni. Ah, mais bureau non, bah ils bureau non, ils bureau, bah tu vas na bureau. Non, makamanza mizalaka wana ti. Makamanza ba eli biso na ba version moko oyo komi donc to komi na version moko donc tu ne peux même pas imaginer donc c'est très bizarre na Congo, très bizarre. Mutako sabino te. Yo tuna bango o ayaka na église de réveil na Congo. Aidi na bala oya kufa tango aidi na bala yaka na église de réveil na Congo. Boye tuna ka bango nanu. Vision na ezala kini. Pourquoi ba pasteur wana bazalaka ba pasteur wana ba chef pasteur wana ba nzambe malamu wana bazalaka na makamwa te o ba consultation wana te bona beauté mais bango ba yelelo o na partir ba 2000 ba ina ba vision na bango wana o Dieu nous a dit comme ça na la ta plein na sala bona zonga bona kene. Ce sont des aventuriers, ils sont venus justement pour s'enrichir. Il est aventurier, il vivait déjà avec cette femme-là depuis longtemps. Donc c'est-à-dire que Moutuna Inana Kobalate, c'est que moi sinon depuis Kala ou comment? Un homme normal, ce que moi ça confie dans une année, moi si na confie dans une année à Bali. Donc il est moins sérieux, jamais. Jamais. Au combat, là, plus ou moins après même 5 ans, 6 ans, 7 ans, oui, ou bien 10 ans.
Papa la raille. Mieux faut que tu bois que bois kabali que bois quand na likambu na adultère. Au sommet on était que question d'intérêt papa Paul la balaka. Apôtre Paul la balaki. Voilà. Apôtre Paul la balaki. Asala ministère na yini so tinendenga kufatia ko balaki. Est-ce qu'il y a ça qui a beaucoup de non, tu me réponds non. Nalanda kayo na bémission no mingolo bakaba kimuntu wana kimuntu yebisa ngai. Pourquoi bayela biso ba aveuglement moko bo ba ko tia biso ba aveuglement pour na to bebisa bokoko na biso makana biso nyeso kine. Obi pourquoi tozo souffrir na Congo? Ouais. Ba makamsu. Obi pourquoi to souffrir na Congo? Parce qu'on a négligé l'authenticité. Ouais. Vous avez ça bien noté? Ouais. Hein? C'est parce qu'on a négligé l'authenticité. C'est très capital. Nous avons zobaté à Tiaboko qu'on a cassé un mboka na mboka za boko qu'on a bango. Ibino boya boy biso oh no boko que ça qui ndoki boko que za boy na boy. Non, ya. Ça ce sont des aventures. Il est un vrai quand on regarde le but qu'on déclare le bosso le baki. Les aventuriers, les pasteurs congolais sont tous des aventuriers. Personne ne vous trompe. Bon, il y a une église. Donc, yondo sabongo ndeko na ba église nyoso na mboka oyo église nini yo moni? Non, l'église est en mais au moins l'église oyo bazo ko banga nzambe, ba pasteur bazo banga nzambe. L'église au moins la moi miki peut-être 20 adeptes. 15, 30, à partir de 500 000, matin 2000. Ce sont des aventuriers, ce sont des magiciens. Au moins, ils cliquent dans le salawana. Bango nyoso wana ba clique na bango to yebi bango ba kabana ba place ba bimaso tete na bango tabaguta bango nyoso ba clique na bango wana. Ezala kawapi? Ezala na Côte d'Ivoire. Bako saka biso to yebi Papa tika boy. Côte d'Ivoire. Vanda kalmi, tuna bango. Ba pasteur nyoso ba koma na système ba tiaka ba drapeau na l'église, c'est ba drapeau na ba symbole na la sarani. Ba tiaka ba drapeau Israël. Ah non, ce sont des aventures qui ont ba secte. Ils ont ba secte. Ba ko sabso le lokoni. Ce sont des sectes. Eza ba secte te ba drapeau so yo mona kawana eza signe ya mboka moko ba donc bazui ba secte na ba ye nango na Congo ba ye ba donc ce sont des sectes ntuma ko sa yote ba kana lo ko convaincre biso que c'est un aventurier donc ba sa ka ba aventure ba sa base au moni kala mingi te nzamba bana ko punir bango moko tala kana yo nzamba ko bana ko punir bango tous les pasteurs là sont des aventuriers là alors ko punir tout ni mutako bimsa mbisi na lokola mutu. Voilà, merci beaucoup papa. Merci beaucoup papa. Déjà nous avons nos frères, ma pays étranger, on nous a déjà dit que non, cette femme-là, elle est déjà grosse. Donc c'est Papa tika boy. Donc maman oyo do asa déjà na zemi. Kayo la sema eso pa na rapamba. Mai. Papa, tika boy. Ko bino bo ko la les pasteurs Barcelone qui bien té. Donc vous suivez déjà ma information mais rapidité information bino bozala robo ndenge nini. Mais monde quoi le monde à la giga ya nini ya jeté. Le monde est poli. Donc information déjà tamboliqué. Mère on a ça dans zemi. Tamboli dala. J'étais déjà informé à partir de lundi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est un aventurier. Sur la poto, pour la pasteur Marcelo. Ce sont des aveugles. Quel genre de prédication on va appeler ça? Voilà. Alors, merci beaucoup papa. Asungaka batu na église ba pecho avec ba galera kuna pesa ba mbongo fama pesa ba salaire non fama sunga ba pourquoi sunga ba bolate ce sont des aventures le massoma qui est là voilà merci beaucoup papa donc on continue te reçois bande commission soupé merci beaucoup papa
Bye bye. Bye bye. Voilà. Tu reçois Bandeko Moussousou. Là, on voit Bandeko Moussousou en direct. Plus 243 82 61 72. Voilà. On va prendre encore maman pe bakoti. Na moni pe maman pe ngonga na bon ya ko réagir. On va prendre. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, maman Bengi Biso api Kombonan. Comme nanga Judith, na Bengi Bino na komi na monga fula. Oui, maman Judith. Point de vue nayo. Oui. Oui, merci beaucoup pour l'émission Boti. Et ça, émission Monko Kitoko. Nos pasteurs, ce sont des aventuriers. Et pasteur Marcelo Aza vraiment aventureux de plus. Aza na âge il y a 20 ans, Ana âge il y a 25 ans, Aza déjà ba quarantaine 50 ans déjà. Mandef Lewana Aza mwana mukete Aza mukolo. Moi tina kufaki wana exemple nini aoninga tika yango na vie ya bato poke bato babikela exemple wana. Ah, maman yangai. Mais maman bolingo italaka acheter qui para acheter. Non, non. Non, il doit être exemplaire quand même. Aza pasteur au monde a été balandakaye. Aza mwana mkiete, bien sûr qu'il a l'argent. Moi si na confié, bandi ko préparer mariage ka katango corps ya moi si na ezala ki na mort, de azo préparer mariage ou comment? Est-ce que bon na makambo na keza sérieux ou eza ba bloko moko ba utiliser kango yango ezotinda bango basa ba acte abou parce que c'est le monde assez eyebi il ne doit pas faire des genres de choses vraiment. Donc maman yozali porter au lobby que bandeko ba congolais ba tombo qui est pour maman ngomba ba lobby ba limina bango donc yo posa porter dans sepelité. Non, ils ont ça la ngande soni na ba pasteur ya lelo oyo ba pasteur d'église de réveil bazo pesa Congo soni makasi Marcelo Aza déjà na bana à cause wa bato ou bien ba famille bazo boko ela bana wana baza na âge ya mukete poke basukola bango balatisa bango basala bango boy akoki ko se maîtriser état que pasteur Ponde azawa na bato ebele bazo landa nini oyo yazo sala po ba imiter yango pe bango pe basalela yango et acte oyo Marcelo asali yango. Et vous trouvez ça aussi c'est normal? Vraiment. Merci beaucoup maman Judith. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va aller toquer na allô? On a mon fula déjà ba répondre ba talisi maman Judith. Allô? Allô? Allô papa, obengi biso api Kombonan. Allô papa, na bengi mino depuis Brazzaville. Maman, papa Matia Mungongo s'il vous plaît, Matia Mungongo. Na lobi na bengi mino depuis Congo Brazzaville. Voilà, depuis Congo Brazzaville. Voilà papa. Point de vue nayo rapidement. Voilà papa. Voilà. En fait, na point de vue na moni le monde ba utumie na kati ya ba machufu, pe na kati ya ba azia ponsi. A pasteur Marcelo Aza pasteur munene. Papa, kima écran na yo s'il vous plaît. Kima écran na yo et puis Matissa voix s'il vous plaît. Sinon tu es aussi préparé to rejoindre après bandeko bazé belé bangi bakota. D'accord, c'est pour vous. Voilà. Alors le temps que papa Nabiso bozo benga biso, il faut au kimi écran na yo, au kimi vraiment au solo là vraiment aux ala pemeni ya téléphone na yo poto yo kayo malamu. Allô? Oui. Oui, oh. allô? Ah. Bonjour. Allô, parleur. Bonjour, papa. Ben biso api Kombonan. Na bingino précisément na commune Ngalema. Ouais. Kombonan ni papa, point de vue na yo. Patrick. Voilà. Est-ce que ceux qui m'ont tout na une année pour l'ingaba la moi si tout c'est comme il kambo zemi. Est-ce qu'il faut ba ndo canceler bongo? Point de vue na yo rapidement. Bon, ngana kolobaka boy. Etaki bango basala nzambe o bazote ya kabiso bango nde faut bazala ba exemplaire. Mais bazozala ba exemplaire ati. Lokole loko o pasteur Marcelo asali. À côté ya bato nini na église na yo. Ah. Loko à côté ya bato ezate.
Ah. Yango papa moko alobaki ke ba pasteur ba banga nzambe bazali mais ba pasteur bazana ba etulu ba batu na église na bango poto na poto. Voilà papa. Merci beaucoup papa la biso de Pingaliema. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir papa bengi biso api kombonan. Kombo Etienne abengi depuis Mongafula. Voilà, depuis Mongafula. Ah bande ko Mongafula bazé belé hein. Bona Brazzaville. Voilà. Point de vue na yo papa. Oui, nauti olanda prédication à pasteur Marcelo awa Zoloba. Fiançailles koki kozala à partir à 5 ans. Biso to kamwe inane et komi makambo azemi. Oh papa, c'est là. Alobi nini fiançailles maté anaye. Maté anaye auti oloba fiançailles il faut 5 ans. Oh. Biso to kamwe mama Blanche auti okufa sikoyo inane ya a communauté. C'est là-bas congolais tout ça. Donc bon lukiti na maté anaye maloba na ye moko. Ouais, maté anaye ezali la koki otindelo même awat. Papa tindela biso papa tindela biso au parleur mokili mobimba comme ça ba de ba mona ngo. Congolais da somo ba ba lukili biso ni tindela biso comme ça songela biso. Voilà. Merci beaucoup bandeko. Naba aba komi koluka na matéya. Mbote papa bengi biso api kombo nani. Allô? Ah, il est parti. Tozo mutumsus. Allô? Allô, bandeko bazako benga mais mususu bazako lobate. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir maman, bengi biso api kombo nani. Ange Obra na bengi depuis commune à Maluku. Depuis commune à Maluku maman, loba mama makasi qui marque écran point de vue na yo maman. Point de vue na nga exactement. Parce que pasteur Marcelo a mosali ya nzambe. En plus, Nicolo Nango a très jeune. Nous avons accompagné à Balati. Donc, maman, yo sanoko. Marcelo a Zosala et Zosala va accompagner la moi. Voilà. Mais bandeko balobi maman na biso na maluku bandeko baye bato babimisi ba preuve même ya maté ya balobi yemoko ateya batu que bon moi je ne confirme pas tous ces éléments mais c'est déjà ça se parle que yemoko ateya batu que 5 ans 6 ans fiançailles ce que yemoko libala inane bazalaka déjà na depuis kala ou bien ça révélation ya nzambe yozo mona ndenge ni yoka moni asala nzambe bangonde bazawana baza fond ok biso ndeko traverse na faire un message na priana a conseil de Dieu ouais mais parce que la namate parce que na ko bangonde baza fond ok biso ndeko landa bango zati ke olelo ka ko ko landa je parce que matwa lo baki wa sali yango wana ah maman merci beaucoup maman Ange alobi basali ya nzambe basala bango ka ba pont bango bakamka balobi bateyaka tolandaka maloba wana bon et okoma lokwa bolanda makamto teyaka mais bosala makamto sala raté bon 2 poids 2 mesures yango Congo ekufi to comment alors ndeko bengi biso api kombo nani. Oui, na bengi na commune Nchili et là Maya. Maman bengi biso na commune Nchili. Point de vue na yo rapidement maman. Oui, point de vue na ngeza parce que yo ki bazolo baka parce que existe une titre mais aza être humain aza mutu aza ba désir na ye akovanda kitoni azela kaka ti moi ti 5 ans a garder kaka merci beaucoup maman lobi yé encouragé yé abala na ye quel que soit maté na ye tout ça azali humain abala na ye merci beaucoup maman. Alors on va prendre encore un autre intervenant. Allô Obengi biso api kombonan. Il est parti. Oh là là, bande comme sous baza ko benga mais
boza rapembeni tout ça il y a téléphone et oloba makasi alors de ko bengi biso api kombodani bolungwa musika boza la musika écran na bino boza la musika écran na bino. Oui, alors bonsoir. Bonsoir papa bengi biso api kombodani. Na bengi bino na commune Kimbateke na Route Mokali mona ngai eyo. Bon, moni eza normal là. Alors ma pété ndenge ya bali na ye. Ebite est-ce que na Bible dans la texte ozoba que soki pasteur akufeli mwasi face la 50 mais yemoko na mateya na ye ateya yemoko na mateya na ye il aurait enseigné ndeko wana o alobi ke azana mateya bongo atinda toka yango ouais atinda toka yango est-ce que ezaka ke soki moi pasteur ouais ye akoteya batu makambo eza na Bible comprendre mais yemoko asalela na ye te donc pasteur ateya kama makambo eza na Bible mais yemoko asalela te papa moi je suis un peu de quelque part péché. Voilà. Papa le dit que maintenant ce bozo benga bozo juger pasteur Marcelo boza ko sumuka. Oui. Mais oui, votre quand ça ménage parce que il y a merci. Comprendre? Normal. Merci beaucoup papa. Alors on va prendre aussi ma maman. Allô, bonjour. Allô, bonjour papa. Obengi biso api, obengi haut-parleur wapi kombonani. Et ça c'est ngai kombo Cédric ya na bengi na depuis Kimbateke. Voilà, bozolanda haut-parleur ba vi na uno papa. Tolobi boya. Oui papa. Et pasteur. Moi si o bozalaki na ye. Bada côté ya na ye koloba baloba malamu na ye. Akufi pas même une année. Au comme le niveau global. Une année. Quand est-ce que on doit quitter la colingaye? Quand est-ce que on doit quitter ya kola bitelaye? Quand est-ce que on doit fiancé quand on doit talibala? Donc ngana lingé makasi mia et si qu'on venait à gaffer. Ah. Parce qu'on parle le banini donc à 8 ans il y a ba était comment? Mais oui, à 8 ans il y a ba était. Ah. Donc osa. Ah, est-ce que pasteur azala likango? Ouais. Ah, boto lobani. Donc voilà, merci beaucoup papa lobi, c'est que bazalaka depuis kala. Pour ndegeni ya 8 ans ya roye baye. Voilà. Allô, obengi biso pe kombonana. Bonjour papa. Bonjour maman, obengi haut-parleur wapi kombo na yo pe avi na yo. Kombo na ngai mama Nana na bengi bino na commune na Kinshasa na Itaga. Voilà, maman na Itaga na commune na Kinshasa. Bana nyoso ya commune na Kin. Maman point de vue na yo. OK, merci beaucoup papa. Na lobi boye. Papa, omoni pasteur Marcelo kobana na ye asali pe lisumu te. Oui. Parce que libala tango bapambolaka mariage na biso basangisaka biso tango balatisaka biso anon. Oui. Alors ekumaka na moment tango moko na kati ya bato mibale akufi neti mwasi na ye akufaki bakokabola bino balongoli alliance, c'est-à-dire boza na ye lisusu te akei na ye kopema. Oui. Akei na ye kopema oyo atikali ata lobi okuna akoki kobala na ye asali lisumu moko te. Donc maman nde oza bongo yo kolima mobali wasala yo bongo sans problème. Ngana te ngana tina kufi ese makambo koleka na tima ngana koyeba yango papa. Ngana tina kufi na zaki ngana tima okoyeba yango te. Voilà, merci beaucoup maman. Maman lobi pona ba maman botika ko paniquer tout ça lobi que papa ceux qui déjà ba kaboli bango ba alliance liweye moi si ya koyeba suma mboza simati mobali na bala to bala te etalié ouais. Voilà. Merci beaucoup maman nangai. Merci maman depuis commune Kin. Merci papa. Voilà. Bandeko baza ko benga ebele. Alors tozui bandeko ya Brazzaville pe baza toujours ko benga. Bandeko likambolio qui ta grave bandeko nangai. Misusu baloba ke zemi de Jezali. Yango nezo kene mbangu.
misusu baloba kete ba passer balo to landa bango karaté maté na bango mais to landa bazo sala te misusu te aloba ki 5 ans tozo c'est la vidéo voilà alom de kobengi biso api kombo nani pardon na solo la pna allô maman na Brazzaville depuis Brazzaville kombo nani maman Brazzaville comme la maman Flore na bengi na quartier ba Congo maman Flore point de vue non rapidement aux autres là haut-parleur na lo bapoui ye aza mosala ya nzambi bato ndenge bazokondane asali mabe te akokozala ye moko te ozomona il faut azala toujours na moto oyo akoencourage oyo akomotive ye mpona abosala makambo wana tu oyo akutani nango ateya bato bien voilà batentation bango balaka na batentation ebele donc nga nazo-encouragé nazomona yango mabe te ta wana d'accord c'est-à-dire que na ata temps ils ont un problème te batota bakutani bakolingana na bango rapidement c'est-à-dire problème ezate pour misusu ya sambelaka asambelaka parfois asengi na nzambe alakisi voilà merci beaucoup maman merci maman lobi que papa sambelaka azana pe na droit ya robala tous ces problèmes te allô papa bengi biso api kombo nani bengi bino depuis Brazzaville comme na papa Daniel bengi biso api bengi bino depuis Brazzaville Brazzaville ils ont gagné hein point de vue na papa Daniel bon pour me vue na vraiment nazo soutenir vraiment papa Marcelo par rapport na mariage na mwasine ya sika la polémique bato bazobeta o bazoloba de gauche à droite on les a manque de sagesse songa na monyango parce que pasteur Marcelo aza pasteur vraiment oya monene oyo aza ni église monene aza ni combat monene oyo azo soutenir partout na le monde omoni aya ba tentation ya na kasha d'église ya na bato ba maman bisusu bazo pesa ba révélation o non tout ça na lotine tout ça pas pasteur Marcelo Tobalani bobo tout ça pasteur Marcelo jamais à part ça tu es bata à pasteur et puis à moto et puis moto on les a toujours pas tentation ce qu'a balité bon dernier à cause encore accompagner l'église na yo à cause ce qu'a balité à cause risque même na kacha ba tentation après na kacha nsumu moko o ekebe sa image na voilà donc ma solo on a net c'est ba diffamation topé oh bazolo ba que non sûrement peut-être que maman na biso Esther aza engrossé yango wana makambezo ki na mbangu yo moni yango keza nango na place ya Rosalate voilà merci beaucoup papa Daniel alors allô maman bengi biso api kombo nani oui nazongi su na moi campagne obengi wapi na bengi na commune na Maluku voilà maman na commune na Maluku nazongi susu mpona mwasi ya pasteur Marcelo ayeba ete pasteur Marcelo akomi mal réputé mpona ye azwa comportement ya mama na biso Blanche zela donc asala koleka ye papa Marcelo akomi mal réputé likolo ya mama Esther azwa comportement ya mama Blanche mwasi ya mabondeli oyo nga vraiment na félicité bango bato nyonso wana baoloba wana baza nde bajaloux bamona siko pasteur Marcelo aokundola bakano Blanche azalaki kano mami Esther kano baza bajaloux donc pasteur Marcelo aza na miso ayebi komona bavrai chéri pasteur Marcelo aza na miso ya basi mama tika boyeko bakoseli makambo mama Blanche ake osa beki ya ye moko azala na beki ya baluba aoke kobakisa nini nsambela ngai mama lobi ke pasteur Marcelo bato bazokende nde jalousie boza bajaloux na ye mpo azopona basi ya kitoko makambo oyo voilà merci beaucoup maman papa babi bozokende nde pasteur Marcelo jalousie maman nyonso bozoloba wana parce que azokundola basi ya kitoko alors ndeko akei voilà ndeko mosusu depuis Brazzaville allô bonsoir bonsoir papa obengi biso api kombo nani
atingi na komi na kalamu to na makinya na komi na kalamu zota la haut-parleur télévision rapidement point de vue na yo ati bato nyonso baolo banemponke kwa na kule zaki na kana bango bango basuka neni bo mutu wana tiki mwasi wafuka tiki bana na bana pota ateka mama to mama okokola bango po bazwa bango ba dote bana ngo bakokola bango to neni ouais ba mtema par rapport à nini baina bala neni ngo mweta nini to kamina senta nini to mtema pasi ni bango boye. Voilà. Merci beaucoup, Papa Lobi, que il faut tous payer ce qu'il y a à. Voilà. Merci beaucoup. Papa Lobi et Sengelipe, maman a beaucoup là-bas, nawana bien. Allô? Obengi biswapi, papa. Allô? Allô? Allô, maman Obengi biswapi, kombonani? Kombo na maman Matina de bonhomme. Oui, maman Magina de bonhomme. Point de vue na yo. Na répondre na bandeko oyo bauti koloka. Libale za mabete, libale za eloko likabo ya nzambe. Na ta eza mukie oyo ya oyo kokende kobala. Tango mama Blanche azalaki, bazalaki deja za mamese. Oh, maman na ngai. Yo bita eza mukie. Ni nane ya pamba. Ni nane ya pamba après maman Blanche. Ye bakati fiançailles na combien de mois, combien des années pour bala bizaleli. Vraiment. Ah. Merci beaucoup maman na ngai. Mais yo écoute ça maman mais bande comme ça ba maman mso ba lobi que ça nango ka jalousie batika ya sali na e bien parce que azo sonde ba basi ya kitoko. Eza jalousie te. Aza motala nzambe kwa zala na mwasi. Mais ça eza mukie maman Blanche que la femme a délai. Vraiment. Merci beaucoup maman. Ah merci. Merci maman. Alors voilà. Tu rejoins sous bandeko. Il y a allô? Allô? Oui, allô? Allô papa bengi biso api kombonani? Bonjour papa. Bonjour bonsoir maman bengi biso api kombonani? Allô? Allô? Oh là là, bandeko Congo Brazzaville, bazana mokoko so yo. Allô? Aïe aïe aïe. Maman Kei. Voilà. Merci beaucoup bandeko nangai. Alors tu rejoins tout juste après na pub parce que tout Totikali juste na 3, 4, 5 minutes. Tu reçois pub, il y a un terrain où ils allaient côté Kamapo da bande konyo so somba le pango 15 sur 15 rapidement donc juste 20 minutes après aéroport na commune en scellé bisika wapi oro lengela et moi ici kana yo tonga kitoko ma ezali pembeni c'est-à-dire zelo ya remona ko tout pas cité ba brique pembeni maramyo so kitoko to kutana tout juste après cette publicité et puis tous on va pour na rochiter na bio. En vente 15 mètres sur 15 mètres pour la bande nyonso oyo ba bengaki ba singaki ba tunaki to sali bino bauti komona ndenge ni to tambola même na ba maman ba papa hôtel salolenge ni ezali très beau ya ko lengela mo esika na bino to bi que e banda tana mokie déjà to tcha bisika belengo alors bande ko belé ba bengaki haut-parleur na musala to zali ko sala lelo ko pesa batu ba valeur ya mabele valeur ya mboka na bango mboka o biso monde to reconstruire yango. Alors ceux qui te tiennent ma beau côté ceux qui te bandi pour na lobité champagne il y a $100 et ali déjà 10 sacs à ciment bande ko ngai 10 sacs à ciment to wana bomi e kekeka na mokolo moko mais awa oroki ko telemisa pe loko na ope awa lobi bana na ope ba sepeli pe batu nyonso pe voilà bande ko ngai to komi déjà ko bima alors pour l'hôtel Sabino que là bozo mona. Allô? Oui, allô maman. Obengi biso api kombo nani? Nana Brazzaville. Ozana Brazzaville. Oui maman na Brazzaville. Point de vue na maman. Maman Kei. Allô? Maman Kei bande ko Brazzaville. To komi na suka, on va répondre. Donc là bande ko boyebi que lobi liso to rozala na 17h juste bozoe ba que rendez-vous na bino allô haut-parleur bisika papa mukende zala rana solo la rana bino de bolobaka. Oza école qui monte té natikela rabino boloba toyoka rabino allô mbote papa bengi biso api kombo nani na bengi bino na nsele obengi biso na nsele papa point de vue na yo rapidement monsieur Roger. Oui papa Roger. Point de vue na ngaiza aza musala nzambe il faut bala parce que azokamba communauté moko munene eza facile pour akuya toza batu toza ba humain
parce que ndenge eza wana ebele mpe bande kotia misu banda mwasi akufa tant que serviteur de Dieu akoki komitika bongo te fois bala yango ezalaki point de vue nanga. Merci beaucoup papa Roger. Alors allô. Allô. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir maman, obengi biso api kombo nani? Depuis Brazzaville, Charlie. Maman Charlie depuis Brazzaville. Point de vue na yo. Nga na lo bato bakuka ko juger pasteur. Na mona papa moko na papa moko alobi yango aumélité alinga bala mwasa kufia kumobala. Bango bana mibali mwasi me mana vivant bazo tromper. Ebo pasteur mo mwasa kufi pour que azala akoya utilité. Bango bali a continuer na akoya na pasteur. C'est pasteur abala sera pour ça abala a continuer nzela c'est tout. Maman blanche a fait mana kimia. Donc abala na ye ça n'a problème té mais bande baso ba rapidité vitesse yango c'est que ba banaki kala ou comment pour yo so mona ndenge nini. Déjà le camboso qui est bimi soto comme le kato banda ko juger ou nani boyeni même soka ba longue histoire mieux vaut vu que bakimuso ba bana zenu biso to éviter bakimuso ba ko ba katika ba loba c'est mieux abala na ekaka. Voilà, merci beaucoup maman. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir papa, bengi biso api kombo nani? Kombola Timba na lingi bino na komina ngaliema. Oui papa Timba. Point de vue na rapidement. Point de vue na ngi eza na ngi na loba boye. Bato nyoso. Oui. Allô? Bato nyoso ba favoriser pasteur Maxilo baza bazoba. Ah papa kofinga te malembe papa la ngai. Ah, obandi ba générique boye ndenge ni papa. Papa pour ça la passe. Ah, yo ce que zo mona ndenge nini? Yo loba point de vue na yo. Bato wana so ba loba na soki ezalaki famille na bango. Abalaka mwasi wana na famille na bango. Balinga ba loba nini? Ah. Ye bishoki famille wana eza nango. Ah. Voilà. Baluba bina yangwana basuba na ndako. Te papa ah vraiment non faut retirer avec le contre avec le plus. Non là on peut pas tolérer, Komi na habité et comité na ba tribu papa Marcelo a komi ko la ngela te tribu mobimba. Non. Bande ko tik bototika marambona. Mama rosuba na bandaku tout ça to tika yango. Voilà. Allons de ko bengi biso pe kombonani. Alors, on a bien la commune à Mongafula. Oui, maman à Mongafula. Point de vue rapidement. Papa, et non, c'est ça la passe. Bon, on va passer à l'ensemble. Et le bosso, et c'est pas ça la note exemplaire. Pour biso, il faut me cacolandac. Oui. Il y a des bolobis, pas faire Marcelo à Bali. C'est impossible. Après, il y a et ça, pour aboko la bana oyo mowe ya tikasi. Est-ce que moi tu wana alati na capacité ko boko la bana wana c'est qu'il y a niedele qui avant. Ya wana. Vraiment. Merci. C'est ma ma pata que baba homme de Dieu et sonner ma dé. Vraiment. Maman Lobike. Merci beaucoup maman. Maman Lobike Salima B. Alors voilà, Toroso Batasuka. Allô? Allô? Oui, allô papa Obengi haut-parleur Wapi Kombonani. Papa, on a combo ngai à Rambukasa. Papa Rambukasa, point de vue na yo rapidement. Bato bazo benga wana o aluti ofinga kizengi azo résoudre bien te. Tolito lo babu. Oui papa. Kanini bakoma na Bible que soki mutakufeli mwasi aza lisusu na tante oyo akoki kobala. Bango déjà baza ba marié. Oui. Eza na babiloko oyo amesana kinango abanda ekosala. Sikoyo soki tozi par exemple ezali na babiloko musu neti ba sous-vêtements
Moi, si tabanda kosala, est-ce que ya ko kosala ba biloko wana na moment où aza célibataire te azaki marié, donc c'est normal abala. Ba o bazolo baba tika lo baba za ba kisenyi ke pour eza bongo te. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Papa Lobi que ils tout à fait normal. Pasteur Marcelo, tu peux pas marier. À Messana, par exemple, le sous-vêtement, ils ont la maman à ceux qui parlent mais bino bolingisco atika la rara bongo. Papa Lobi que botikaye, ils allaient tout à fait normal. Botika, papa abala. Allô, mbote papa au bengi biso api. Au bengi biso voilà. Point de vue rapidement, maman. Oui. nalingi naloba boye na répondre motu pa moto ya butofinga awa grave te kande moto alobi ndeko akutoloba ake esika moko te na bible ekomama ke moto soki akufeli mwasi afanaka bongo te libala sabili pa bolinga badolinga mwasi na ye dakosala ata ba 6 mois une année et normalement un serviteur de Dieu ne peut pas rester comme ça sans mwasi soki akufeli mwasi aza na moi abali mwasi wana eza lisumu te po moto soki ake na ye na lola mpona esika moko te bakomi na bible ke o moto soki akufi akoki okutana na mwasi na ye te makambo ya libala esuki aka awa na te ya mokili esiko eza peshe te soki abali wana ya peshe te lisumu te akobala na ye akuwa mo ata 6 mois bible epekisi yango te. Voilà. Alors, merci beaucoup. N'a pas téléspectateur, il y a Allo haut-parleur, et ici, Kawapi, Lobby Lisusu. Donc, chaque jour, tous à la à 17h, binondé la population, bino ba téléspectateur, na biso, bino ba patron. C'est-à-dire que tu retiens 6G et bino moro beaucoup réagir, beaucoup payer ça va prendre de vous, na bino. Merci, na Congo Brazzaville, merci, na Congo Kinshasa, merci, na Afrika Mobimba, merci, na Europe, merci, na Amérique, merci, na Océanie, pas igno, Bozoami, Bolinga Kabino, il y a trop, alors bonne continuité Nabino, Bobi toujours école Kimuntu à partir de 19h, vous allez en école Kimuntu et grâce à la fondation haut-parleur toujours ça toujours Mosala, il y a côté il y a peko la Moussabatu parce que besoin de problème oyo parce que Congo ils allaient souffrir parce que tu comment déconnecté na oizali tradition na biso. Bo imaginez ba problème il y a société to komi ko traiter ngo likolo po na Bible. Bozo mo na ba pasteur ba moko ba problème na bango a bazo ko kate ko traiter ngo na likambo ya Bible tout ça ba komo zonga zo na coutume. Baromi gozongi la coutume, mais baromo ba finga la coutume. C'est-à-dire te comprendre et si kawapi l'église a échoué et il est temps que mutunyo sobi pai wapi bozwami topé sa valeur na ba tradition na biso, nous pouvons résoudre certains problèmes juste à travers notre tradition et pe ki na ngona kimia nyoso sans que batu ba tout na mitu. Bota la skole loyo ba pasteur baromi ko samba na mateya na bango. O toloba kité tolobi au prochain numéro à demain à 17h. Bobo Baba Mega Nabino ba crédit Torozalawana Tosola toujours na haut-parleur télévision. Bye bye.